bato mitema malamu nano bakufi te. Taximen azongiseli mutu oto pesaki communiqué ya mbongo kokamwa makambo tomoni yango na lingala facile. Mikolo leki chauffeur oyo ayaki awa na lingala facile pona kotika enveloppe oyo amemaki client nde abosanaki yango. Kasi confiance chauffeur apesaki na lingala facile lelo eboti mboma mokolo mbongo yeyo aye ko récupérer mbongo na ye. Journal lingala facile posaki quelques questions a répondre sika mataki na motuka. Après explication so sali chauffeur ye moko zumbongo a remettre na mokolo mbongo. Boyo kaneko ndenga tondisa mine sengo. En tout cas chauffeur taxi oyo nzamba pambole makasi po vraiment tomoni que na minute oyo bato bazofuta mate ni tout ça mais ozomona quand même mutu azwi mbongo aye kozongisa ngo vraiment nzambe fo apambola mutu wana bato aboye baza ti na gouvernement hein, partout hein. Ba chauffeur aboye soki bakombe na kati ya Congo bonzi melangai ki motema malamu na ye alakisi mboka na biso ko kende liboso muta kwesi mbongo na ye pesa ye koyiba te sala mosala na ndenge ya solo nzamba kopambola yo a démarrer mutuka continuer boulot na ye kitoko. Bonzi melanga chauffeur oyo ako continue toujours comme na bénédiction nzambe pour aza motema malamu ya sala.